Kombo nanga panzo naebani na kombo national ya Papa Chaba. Na 1988 na ndako ya Papa Charles Daniel Kisolokele aebisaki biso ke famille ya Papa Robimate tokobuzonga seulement jusqu'à ce que voyage à Poto Erosila. 1988. Alors, en 88, Alobaki a na Poto pour 45 jours, mais au lieu de 45 jours, ça a plus de 6 mois. Alors, tant que Zongi, jour où on a ébissibiso que retard à Rozonga, c'est parce que Azouaki va découvrir à Poto. Bateau, bate kama, bagi na ye, papa Rozonga te, soy tozongi nzela moko te. Keko yana bango, eza na maboko na ye te, mais eza na maboko ya papa. Yango ekitisaki bango motema. Alors après abakisaki ke bato wana eloko ezofrene kozonga na bango, c'est parce que nkamba paroisse na biso esika tovandi nano etongami te. Donc tango bato wana bakoya d'après programme ndenge programme Papa Fumalongo Diangenda lobelaki personne. Mais compte tenu à la difficulté kozala lingomba nombre wana bakokitisa yango. Tout d'abord Nkamba, après Nkamba parce que bango na ba paroisse sika bavandi. Famille ya Papa Panzo ya vandi wapi ono bakotinda bango na paroisse ya Mwanda. Alors tant bakoya bakeno intel yes tiaki ba complication na misala mba. Alors, batu nyonso va déranger misale à lingo bakobeta bango. Yango message Papa Kisolokele apesaki biso na 1900. La mingi te Papa Mwanda Nchama ye asalaki na Papa Kisolokele na 1942 na Boma. Ayebisa inga que babanda koya na Malela par pirogue. Bakoti na pirogue Papa Kisolokele alali na ye. Va avancer mai etomboki eye makasi. Papa alali na ye. Bango tellement menace. Ba la musi Papa Kisolokele ke papa soki otiki biso tokokufa. Atuni bango problème nini. Ome ozomona te mai ndenge tomboki. Papa atala kaka mai mbala moko eye kala. Alali na ye bisoso. Yango alobaki Papa Kisolokele aza très différent parce que makambo Jésus na mai il y a les sous-sali.